merci mingi na banza kotona ekozala émission masu tokosala concernant comment tokoki kobima na pasi na Afrique sur base ya technologie oyo ekoya ko détruire biso déjà ndenge nyouti koloba tozwi kutu opportunité ya kosala te na ntango bamashine oyo ezalaki ke bato safu bakende kosala ebongo na ntango robo moko akoya ye moko asalaki bamisala nyonso elingi elobaki fitiri na biso na Afrique il faut tofongola émission na concernant la technologie et croyez que on a place télé le wana na banza tokotiango na programme na ko réinviter sur ndeko mbala auto attaquer concernant technologie na Afrique deko odo na banza na peso 5 minutes na sikoyo yo ko benda oya yo conclusion na oyo ko pesa biso peto apprendre na biso lelo ndeko odo. Merci l'impresario et na pespe maton papa mbala na émission kitoko na oloba boye papa nanga les programmes où ezali wana na nyoso oyo développer ya likambo ya mutu nanu ya congolais ya likambo te o te likambo eleka na Israël likambo eleka ki boye non ya likambo yo moko congolais conscience na yo eza nini peu importe religion ozala chrétien ozala mutabudu dia Congo ozala mutakimbangi ozala mutu nini mutu na ezo fonctionner comment ozomona nini na mboka na yo c'est ça le problème. Eza makambo te ke ote to zwango ndenge ba passer ba koma te kotoyo bo nzamba ko sala nzamba ko za te système mutu na eza ko travailler ya système ezali ndenge ezo beta ndenge bâtiment ya cœur nezo sala ya ndenge pe rapidité ya raisonnement no de fait comment alors likambo ebolobi un jour to fungolango oyebi na lobakelo mo boye ya te ke na banda ko micha un peu inférieur par rapport à Mindele. Oui, même la technologie tant sur le makambo susu il faut to ke ils en ont la recherche moko écart nango déjà sur que pesami au ko rattraper mutu anate au moins il faut yana loi moko bo il faut to ndimaka toujours mukile ko tambo mandengo wana ngana mona mabe mi mpana biso ba congolais mundele loi comment mutu mabe mais pourtant Congo na beaucoup to comment na boule même pas ya ko luka ufuta mutu social ou bien femme salazala. Il y a une femme celle na Congo azala. Il faut tout respecter, tout copier et le causer malamu. Petit à petit, tout ça pour avancer. Moi, je pense que les technologies comme Kenda, c'est difficile. Dans le bien, dans ça pour minimiser les Congolais ou bien les Africains, c'est difficile. Et beaucoup de savants mi balé mi satou, y a Africains, mais la plupart batika li ba batumsu. C'est difficile to ko rattraper mundele. Mais tout quoi qu'on dit ma mukile salama na complémentarité o yeme makamutu akoma un peu grand mais ce cas qui tétire to ba congolais je pense que to retourna na taille mukolo mususu ata to komba koko to siminze to retourna na pour muta dépendre déjà mutu azali kolo pas so respecter mutu musu azali un peu inférieur na ye nde mukile kenda ndengwa o comprend beaucoup na uranium beaucoup na coltan beaucoup na diamant. Mais bozana ngo me boyibelo basala na ngote osana oni il faut ça l'échange valeur eloko ba opesa yo koto suki koto osala eloko iko kina yo ozipe o wana kwa yibi ko créer eloko achaka ona kati eloko mo songolo ake ko sala yango mais ba congolais na ko mo remarquer ces derniers temps to koma tetika na makambu tout tozala na ba savant na biso tozala ngina mutu tel mutu congolais moko asala ka côté mususu boy azali savant asala ka fusée asala ka boy batike bien sûr ko fusée na Congo ça fusée mata ah bah côté les mazes donc ils allaient loi ya nature to ko violente so nza basali grâce que to kende na vitesse ya concorde pour to meka ko rattraper ba msusu c'est bon bien mais to kota ka ate na makambo msusu ko za na ngobema o ko chauffer mutu na oti obeli o craquer pa cerveau ba nere katanyo likolo mambo ya ko kanisa ki bele to tika mutile kende ndenge nzambe alingi alors émission qui to ko na leçon on peut sater je pense que ngana ya kana radio pour na apprendre tant ba msuba opesa bambala ba opesa ba histoire to ko comprendre papa zambwana lobi na zupe mwanda mbwana esalinga pe na komi mutu alors émission kitoko leo na osukisa kana émission yali papa zambwana na ko sepela mingi émission tant bozo ya nango o meka ko sonja to ba peke ba musulmans bazali sont des congolais batabudia Congo sont des congolais kimbangisme sont des congolais bataba religion qui kubusa sont des congolais l'église catholique sont des congolais donc obo meka ko sala système ko mututu a se retrouver quand même na lisolo o ezokendela ole que vraiment ya ko kangango tant que chrétien nous soit ko ba que bon OK ngana za involve na makamwana dit bon tika na sous temps parce que ba parler na christianisme donc c'est un peu ça
mais émission kitoko nzama pambola bino ba famille nyonso ba bonne nuit, bye bye. Merci ndeko Odona Banza likambasuka otikolo ba religion wana dès le départ na pesa qui introduction très bien était religion et linko ba spiritualité. Donc na tiaki niveau nyonso spiritualité ezali na échec na niveau ya Congo na ba angle nyonso ko iko zaela. Mais likambasuka otikolo ba était pourquoi na coller émission oyo na religion et pourquoi échec ya Congo sur base ya religion? Parce que soko yoko tala bien tozoka église kimbangi so uti koloba oyo landi makolo ya papa Simon Kimbango si bien que ba komi na stage mususu sikoyo mais tozonga mwa muke na originalité nango okoya komona ça c'est l'église qui a bien compris rôle na yango na kati na société na biso pour ne même pas tellement kokena ba kimpeve. L'église Kimbangi c'est un modèle vraiment authentique ya selon makanisi ya biso ba congolais selon conception na biso na boyebele nzambe. C'est une église qui et des sociétés na yango ba école bango ba construire yango ba dispensaire bango moko basi na bango ba yebi ete fu bazala ba modèle na kati ya cité ba mama Kimbangise okomona bango teke na bakola okomona bango teke ba style ndenge na ndenge za ko maka basi mabele na libanda ya ba vewana ba mama Kimbangise okomona bango na biloka boete ba Kimbangise c'est l'église authentique oyo ezali ke soki tokoliko za 2 3 4 surtout ba église so de réveil nyonso oyo na catholique soki tokoki kanga manefiske na babili côté spiritualité te minazola côté réponse na société na makola mfumu Kimbangu soko tali bien comment ba mama oyo batata oyo l'église Kimbangise et se comportaka na et répondaka na kati église Kimbangise ça c'est le style qui pouvait dominer l'Afrique et le monde et puis batu bakolanda yango bakoyeba ete solo c'est ce que l'Éternel Dieu avait voulu na tabernacle que mbongo eza koya bota d'abord communauté. Bon répondre à la communauté, vous intervenez pour la communauté. Dites-moi, bon yo membre Kimbangise au pesa na Kimbangise au Kimbangise alia. Ako like ça OK, bon université wana. Bon dispensaire wana. Bon école wana. Bon ba bilanga oyo. De tout ce que ba Kimbangise baza ko sala, c'est ça la moralité oyo Congo, il faut to landa ba église, il faut to yokana. Tout ça là yango c'est comme ça où intervention na biso na kati la société ekozala bien ba Kimbangise na politique baza penza na kati te okoyoka penza te ba Kimbangise ba supportera ministre te mtaza ko bomaka mtaza ko sala ka boye na boye peut-être Nicolo moi je parle de Kimbangise des années 60 original la yango donc conclusion na ezali été la religion chrétienne eza na 90% échec à Congo na ba religion musu etikali ba kaboli peka ka pourcentage wana donc soki tokozonga la émission oyo jour mususu ekozala malamu mais pona lelo yo ngana tirer conclusion était passe ya Congo faute ya église et quand on parle d'église faute ya ba pasteur faute ya ba pseudo prophète batondi na ba balabala na biso deko desfe nazo musolo antenne nzambe apambola bandeko nyonso bosiliko interview na émission oyo na ba oyo nyonso bosiliko landa awo merci nzambe apambola bino.